biso déplacé na boye. Ya poussa la pédagogue poussa na poussa. Maman, tu pousse c'est que pine. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Maman n'a pas Et pourquoi maman baza te béni na RDC na ndio ba connecter pour na nini yo bunga yo moko maman de o se retrouver à ba ko présenter ba maman nyonso so moninga ba maman musupe bazali mais so moni présence dans la donc ça pour na ba maman nyonso na bo bazala poto ba maman o batika liwana ba Bienvenue sur la voix du peuple. Merci pour la confiance et pourquoi pas fidélité aux arnaud et pas d'habitude. Merci de partage de nos commentaires, de suggestions, surtout de remarques. Et ça c'est comment méba et Zalaki. Merci à Vincent Chilouise pour la confiance. Pourquoi pas Gilles Vazolano derrière la caméra. Merci aussi à Parouze et ça on a régie finale. Lelo, je pense que beaucoup de monde a toujours en cinquantenaire. Lelo des alliés jour au corps. Il y a un moment où Mira et ça et Gouta Mboka et Angola. Et je viens à Kinshasa. Donc, tout ça déjà dans la cinquantenaire pour la Koyambango, pour la savoir comment est-ce que Maramonio c'est vraiment et que les candidats comédien baé côté candidats qu'on a bango na morgue et puis tout la Sabino n'engé ba suite à ba programme sous n'engé et que les cas merci. Na bato tout balingara Alvin et le Tumba au ba continue toujours ko contacter biso continuer sur un message au batinda biso to ça la bango misala. Je pense que vous êtes belé mais merci na papa Eric Moko sur Masolo maison Ephraim dans le magasin maison était à peu près qualité ba matela bien ba tra kilo référence à la photo à pasteur Moïse Mbiye Kevin Katumba Scobar papa na Daniel depuis États-Unis d'Amérique Freddy Poutou Makambu Soukate Masosi Ayaouli Micheni le véritable LSL code mondial Gilles Vazolandong tout l'accent et ça l'a bien. Notre collègue qu'on a commis, j'espère si pas aujourd'hui déjà, moi réunion en urgence, si ou bien demain, parce que nous allons faciliter. Parce que y a une délégation, il y a des comédiens, il y a Luanda. Vous savez, hébergement, logement, combien ça coûte. Il faut aussi faciliter la tâche aux amis, au Bakoya, Kokangabango Mikolo Mingite. Tu vois, faire aussi na moi tamoko ya mokusi ya malamu de sorte que et permettre de découper ba assister ba ou mais ma capacité pour tout le temps ba dépense Mingite ba zonga. Donc voilà un peu autre ko koloba yango wana mais eza ya polémique té. Nous makamna biso est-ce que nakosi malgré nous sommes en période de deuil na biso mais au moins nous sommes des leaders d'opinion. Nous voyons ce qui se passe. La francophonie, ça devait nous mettre ensemble. Mais je vois que, pas les organisateurs, on va charger un programme, il y a programmation. Tu vois maintenant, comme diviser les amoureux et la culture. Ça ne fait pas bien. Même vous prenez un bébé, un petit de 5 ans, à programmer qui toko. C'est simple dans la vie. Nous sommes censés de promouvoir, en tant qu'artistes, il y a que promouvoir les artistes Nabiso. On avait ici Wera Jibé. Là, c'est sans commentaire. Ils sont toujours là. Mais nous voyons qu'il y a encore génération M. Bali, il y a Fali et Ferré. Nous sommes censés bisoto pour Savango, Bakene Boso. Mais tu vois, quand on sait qu'il y a Fali et Ferré, c'est simple. Moko Bandi, Moko Soukisi. Mais donc ça fait pas bien donc là ça ils ont fait ça solo
il y a bien il y a sentiment. J'espère que même le chef de l'État, il n'est pas content d'eux. J'espère. J'espère, il n'est pas content. Et là, quand on est comme ça, là, les gens parlent. Moi, ce qui m'a encore touché, je parle étant leader d'opinion. Parce que nous avons ONG moko format Kabatu dans le domaine il y a pâtisserie et restauration avec l'honorable Christelle Wang gratuitement. Banana nion so babimaka ofele jouant ba fan biso abi na bino ba konzina biso bozo pesa biso valeur te. Pourquoi ils étaient choqués na maloba lobi ke awawa bazui ata ba restaurateur monte ba ko lier ça batuana au Congo baluki soki bata moko za capable te ba ko sangisa bango pour l'union fait la force ba sali force pour mbongo ekoma etika la kakawa. Malgré là, on jette aussi un coup d'œil à la politique. Nous sommes choqués avec cette déclaration, il y a ministre en communication. Merci. À ce qui concerne, nous ne sommes pas d'accord étant que leader d'opinion. Merci. Merci. Mais l'essentiel est comme madame. Il y en a beaucoup de
déplacer très beau. Il y a poussé la pédagogue, pousse la pousse. Maman, tu pousses c'est qui va piner.
Gambela na internet. Déjà le nom et l'exhibition sur Gambela na internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision moni kato passer au mois difficile pour apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki notique la bango biloko kolia Gambela na internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus de 143 99 75 56 493. Je répète, plus de 143 99 75 56 493. Place sur ça a besoin de l'euro coma au Bengi Bango au sola dans les bons. C'est-à-dire bah assurer le non biloko au sombi et puis bah assurer le biloko de ma place où le somme matière qui est. Donc nous ça la donne orphelinat, nous ça la donne homme de veillard la bonne roulia. Bah l'osso, bah semoule, bah huile, tout ce que vous voulez, bah miliki, en tout cas Bengi Bango car on a numéro na PC, et ça les cambo sérieux sur Vincent Lobby c'est que rassurez-vous que bah mes appels correct. Je pense à les jours qui viennent, tu retires la nos spot na Bango bah nous les cas tout moment donc bon mais ça na Gambela internet, au sombi bilo on a osé la poto tindika mbongo na yo et bilo on a comme papa maman leki, bilo on a qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman papa la biso to pas maman la biso, toi qui est un orphelinat, toi qui est un homme de veillard moko ou bien Gambela na internet bon maman la moi si mon na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport ya likamongo to bengi Gambela na internet.
bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle eza nini eza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et même biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela mosusu eke mbaka na ti banzela Bandundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazokata mapangu 20/20 oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluku kote ya Maluku awa ezalaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezalaki nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam donc toza eza arc donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20/20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na yonovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le bête teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo ebomi na banque, soko 25 ozali 4,500, sur les comptes courant, après une année okutango ekomi peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa kara 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi balamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent na cadre investissement. Donc pour na bandeko bazana posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala? Pourquoi pas koboma mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini ekozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko siko ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contacts na bibo benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir
pour que plus tard ebotela yo ba bénéfice à malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau to libino yango pour l'année 2023. Merci.